Bote mingi bamama batata bilinge ya mboka Congo bino ba obolingi Congo na motema balokola ngai molobeli na bino bienvenue mobile ya communauté congolaise aona Houston na ekopesa bino sango o etali matanga ya ndeko na biso mobali frère Ephraim Tambo Mwamba ekosala mambongo samedi le 28 mai 2022 tokomanda na 10h du matin pe tosilisi na 11h45 du matin. Adresse en Rosali 7901 Hillcroft Street, Houston, Texas 77081. D'abord, les sous en anglais, pour les mousseaux en anglais, 7901 Hillcroft Street, Houston, Texas 77081. Bongo tango toko kende ko tikande ko na bisika na ya ko fanda ya suka na cimetière après ko kundaye de toko ya ko kuta na bisika o balanga nzembo bakobeta mindule ya kafu pona lokumu ya ndeko na biso Ephraim po bien tazala ki alanga nzembo amane ko beta lindanda ali ko beta pe ba synthétiseur yango bayembi ya minene o ya mboka Houston basangani pe basali concert opona ko tombola bomoi pe lokumu ya ndeko na biso atiki biso adresse en Rosali 6856 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77074. Dabandeli les sous d'anglais pour le Kamalamu 6856 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77074. Donc, de n'attend pas de silisi na cimetière de tout droit. On kabula mwakuka, kabula mwaliba, pe ko sanzo la nzambe na ndenge abengi sinte kwa biso na poka na ye. Sengi na bino ya ebele pona kosuka libota kopesa bango bokasi ponde kona biso atiki bana mitano mwana mosusu ali na nzela pe mwasi wazali nano elenge batikeli na pasi na motema présence na bino ekozala lisungi ekopesa esengo ekopesa bokasi na libota tosengi bino merci mpona bacontribution bambongo ebele bopesi po ete tolengela matanga ya ndeko na biso pe tobunda ye na lokumu nzambe apambola mabota na bino merci.